Shusha nangana banzio Lumière ye Ngai motema mozoki Lisolo to solo la kina luto etikali elembo Shusha lumière mais lelo biso tout toi sur le terrain donc baleki basamsa na bango biso yo kutu to samsa na biso makamuto eleka kitoko kibaro ya vraiment bravo na musala ba osala mais biso pe to zali kaka kamwe bato ba benga fanfan donc pour mta benga fanfan faut yebanga pena na kati na kamwe bazo benga fanfan donc na sepele ki puis bato ba ki tellement ebelé tout ça dans album on a sali presque 12 chansons sika et puis on reprend de banzembo ya kala net ya tabule misatu to silani kitoko makambutu kitoko na zana nyongwate ya shusha ya un kwanza te et pour voix ça forme ça chant ça forme donc danse ça donc onyos bawana do monde baoya na banga utata mutu mote pour guerre nange yali ya kobeta batu ma système ya kosepelisa batu donc souci nange yali kake et loko wana soki salami donc to sala heureux bisonios ba producteur ba betsinga ata ba benga na seconde na kwesité te même na nzela karna oya luzaya dio komi kotianga mopanga na tema melodi ya esengwe komi ya kakofoni esalenga pasi mais et pas nange yaki pona nini ezwaki ampleur mingi koleka liboso na bato bakamwe ke place ngo bato baye to bimi 500 febele bakima ba mir basota adi londole normalement so sale loko bongo il faut longola yango po yo lukaki base na yo alors kolinga te bato bayina on na bezo yo lukaki biso ler to yaki to kutaki bato to benga modèle net batabule bazalaki yango mosolo imba bloka tabule bato bamona mna tabule mamna kwa bi il faut malakombo defa o pe simba na bandaka kolela bolingo kala lelo na komina sukanga nake ata buchili bayanga la chao olala na ba olala na banga ata mutu moko eloko to senga na bango ya mingi discipline basala musala na bosembo osoki mimbangu mingi libakupeza to basoki bolingo ezali na motema na yo mams oyanga lobanzo esila kala engai na bandaka kolela bolingo kala lelo na komi na sukanga nake mamse itashi amour forcé amour intérêt ezamabe itashi bolingo ya mbongo oya mbongo eumela kateo Angola ultima ora ingénieur brave nde quand on est là ingénieur brave nde donc ça y est mawatro ingénieur brave bofanda boabana numéro 1 nakati ya Luanda vanda na obabana brave yo le kibango et puis ngaso alobi le kibango eza kabu mta changer kati bolingo ya mbongo ye bolingo ya mbongo soki olandi brave oyo et pas ya cela kango ebite mosusu mbongo ya kodia aloboti kolandaka brave ka boye ngulu boni bokanga kaka Angola ultima ora. Bon tardi, bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous tous qui me suivez en ce moment, oui, votre Chalimère d'Angola, ma vie journaliste, au message là, donc il y a émission Nabino, qu'on se le dise, émission Vamchwala, émission Tolobela, toujours dans il y a Angola, Ultima Ora TV, topé Angola, Ultima Ora News, merci vraiment, la confiance au message toujours qu'on peut sa Chalimère d'Angola, n'abi que tant besoin mon anga besoin tout na Chalimère d'Angola, aïe les bisous sous ma nouvelle nini, il y a 6 canaux. 2020 parce que 2022 makambo yango Chalimère d'Angola aza un espace à jolisme et pas il y a boss moms hein babi boss moms na jolisme awawa toye awawa tozala général défa au matumona toye par rapport ni to solo l'année bon mona ki ba production tournée ni na sana kati ya Luanda angolaise a qui tombé aye ko effacer des tableaux akamisi batumona encore to ko solo na ye tozana ye awa à ma gauche botarde général défa botarde Saoudi. Bien. Botarde, bon dia.
Bonne nuit. Yango avec nuance. Avec nuance. Boa tarde. Bon dia. Bonne nuit. Eu falo português. Me coloca yango. Oui. Sim. Wanandi ona olila mabe. Sim. Lusayadio. Sim. Oh là là, merci. Merci beaucoup par rapport à accueil nakati ya Luanda. Donc naya ba Luanda mais accueil oyo elekaki makasi vraiment Choucha Limera sali musala oyo mwana mwasi asalaka asali donc mama mtayambaka bato vraiment yambi biso kitoko donc production na beti nakati ya Luanda ba producteur ba betinga ata babenga na seconde na kwesité te même na nzela karna oya po baza penza ba producteur oya solo na sens nini to silani kitoko makambo tu kitoko na zana nyongwate ya Choucha ya un kwanza te donc vraiment Luzaya dio coup de chapeau de jamba mbote na bino ngoyo Miguel Choucha bino no sombote na bino ngoyo Ricardo pe ya ngoyo Noah Simba yawe yangoyo vraiment l'air nos bobenganga naza dispopo nakutani pela na ba producteur oya solo bozo sola likambo mbongo pezo pesama ezate ba mbongo moko likukuma te mbongo pela solo zumbongo c'est ça donc to retardaki départ na bisopo petit frère akina programme atanga mama na kufa ki pichu bidunga alors tukundaki mama samedi lelo mokonzi abenga na ya awala ta letando na ye makambo tu kitoko boss mams donc mokonzi monene muto mbongo na kati ya Luanda mutaleki azati mutaleki na kati ya Luanda azati donc yepela numéro 1 na makambo ya solo mbongo ndeto ekotala elelo et to sala pe mo émission pour to tombola masolo. Merci beaucoup par rapport à la production au LNS et à l'Ozado Nsimba na souhaité vraiment joyeux Noël et peu meilleur V et ce que j'aime et na maman na biso Elena en Sébastien on a bananyoso production na et kendengeni parce que Ozado na quatre contrats il y a deux consorts alors ma production nyoso nga manaza content honnête pas itobete ki wana signé Africa na beta kunate par rapport à na masolo na yoki na bato bakamwe ke place ngo bato baye to bimi saint sauf ebele bakima ba mir basota mais biso to bimi saint sauf mona nzamba bimaka saint sauf donc wana le kai kitoko oui je ndeko to yaki tomber makas image bana kini ba moni yango moto a contredire binote o ngazolo beza yango pongam na zai oyemba donc oui kitoko to yesu junior ko to tomber donc ya junior de la sepela na mingi mais on a regretté kaka yaki na bato ebele baki na mbongo mingi te mais bakotaki te na osenga kaka lelo pardon mpona bato bakotaki te na nkombo ya producteur Luzaya dio mbala nsima baocomprendre bino bokota mais musique to ekitoko. Merci beaucoup, Général Defao, ingénieur bravo, babi, garçon intelligent. Est-ce que vous balancez les bisottos vraiment des concerts, il y a signé Africa et les kaki et on se retrouve juste après. Merci. Akati musique donc tozawa tozana esengo maka tovanda elengi donc na vie epi tolia tomela. En tout cas 100% réussite. Fais des fois à Rouparaté. Thank you.
beaucoup, tous vraiment la réalisation. Et merci aussi à toi, ma maman chérie, Babi, maman la Chalimière d'Angola, maman Francisca. Et pourquoi pas, je souhaite me meilleurs vœux à mon fils Manassé Bokonga et à mon beau Julisma et Mams, hein, Tara Mams de cœur. On est là avec toi, tous les campés qu'on soit là, la zone de générale de FAO par rapport à ton moni production et qui toko. Ce qui me dit que tu as qui babi bazo ben sol sous ozone la son amboka par rapport à l'absence na yo. Est-ce qu'on dit ma? Namboka opona zonga awa. Fweza kaka luzaya dio de jamba shusha na pointe nde na ozonga. À part wana na ndimite, à part bango sel mutako ben sangai mams de jujla. Donc à part boss yena ko yakuna minute. Na minute pour ça humble simple donc yeso ben sangai mbala moko. Boss mams. Merci beaucoup, merci. Merci également à Babi David Loté, puissant, hein, puissant toujours en dollars. Hein, et Francis beaucoup. Je dis aussi des bons dimanches à toi, David. Écoute, Nabana Potonio sur Pesso, la PC, Nabi garçon, Maître Ninjawa, à Paris, Nathalie Papi Sika à Paris, Jenny Maeta, Viviane Maeta, Bosé Bélé, hein, la PC toujours Bambote, Ban à Paris, la PC Bambote vraiment. Tous ces bons mbote na Lydie Kongi Cress na kati ya France, Jean-Marie Malomba de Langonda na kati ya Luanda yazo tindika maso na kati ya Luanda toana de Langonda toana Kenny Mbelani tozana Andros Zayadio donc batbaza ebele to kendeka malem au fur et à mesure et biso ezo kende mais chande to liate Marambo et ça toujours hein, avec Choucha Limer d'Angola par rapport à Ouiji, tout solo non ma solo ya Ouiji et ça qui est difficile que nous bête dans la province ya Ouiji, la province aussi ka outi mais na mona qui vraiment qu'on dit ma mata likolo mutuka au sala carnaval c'était pas facile mais il peut ser vraiment résultat positif au kolo banini au moni le koni les ali mboka na Ouiji ngana na 4 parents. Maman oya bota papa na ngai bango tu kota na ba congolais mais papa oya bota mama oya bota mama na ngai ya za mutawiji alors na sepelaki na kei na moni na bande ko na sepelaki makasi donc oui je au moni le on a fait carnaval wana et ça qui est très important pour et comment kilo et pour ngia kilo ko mboka mosi la koma bayambinga makasi et na kamwe bato wa benga fanfan. Donc comme tu as bien fanfa faut yebanga pela na kati na kamwe wazo benga fanfa donc na sepele ki puis bato qui tellement ébélé na lève la chocho fanfa comme la ngai pe oui donc qui sent tombe ba binga na kombo ya fanfa baninga otokola orchestre na banda ba binga na kombo wana orchestre boso betaka suka movemba mwana jo apesa nga de fanfa alors lena longwa na dai pa show mbemba na Fogo Star. Donc on a la continué à la fanfa mais l'air na est-ce qu'on a grand zaiko maintenant kabino lokola fafa de moloka za la viva yo faut bimala comme musuga bi na viena ngambo lemba kombo na yeza ka coccyx viona so benga ngai songa benge kokao ya benga defao maintenant kwa bi il faut mala kombo defao pe simba mais oui jinde makambo bana oui mukonyoso bobenga na oya na minute bana oui moko nyonso bobenga nga nakoya na seconde moko so bino bana wiji. Merci beaucoup Fanfa et tous vraiment éléments balancer les biso bravo ba mon ndengeni kindeni merci on se retrouve.
tashi azongaye esikoyo tozalaki Nabatalonda bilenga basar defote Merci beaucoup la réalisation et j'ai dit bavé nanga aussi de meilleur na boss Banya hein boss Banya toujours oui na commandant nanga Souria commandant Souria et pourquoi pas babi moi na mokonzi za mokonzi moi na gouverneur azam gouverneur Mavungidi de gros bisous voilà tozongi vraiment tout monde indegni oui et les kaki to solo la lisusu tozongi pas puis général des fois azali to me camper ko solo là par rapport à la production au moni et qui n'ont bien sans faute. La production sur les kitoko vraiment na zéro sepela et na wish na sepela mingi na boss banya non aibo ya mbabatu boss bana ya mbiso kitoko et puis moi na mokonzi akota kabolo côté manzungidi ayamba biso kitoko tili ono sela ka unité na ebitela mona otikila ngoka shusha unité tellement le mulai na otikila ngoka shusha vraiment ya kitoko et puis commandant Soura donc makambu nyonso bosali vraiment bana wish coup de chapeau monité joana baki bana wish boleki bana Luanda baganga makasi ya kitoko donc wish kala tête kozonga lisusu. Merci beaucoup. Quand s'appelle ça, ma maman Fanfan Balobi, général des fois, comme les acquis Fanfan, la maman de Chuchelmer aussi, elle s'appelle Fanfan. Maman n'a une fois suisse et c'est pécho, yemba modo remora bien et ça la maman bien. Net nzemonini. Nzemonio so oh yabo oh na moni kuto betela ki nous a de simba wana ne matata. Luzaya dio komi kotianga mopanga na ntema. Melodi ya esengwe komi ya kakofoni. Yomoko yebi ndenge nga na bela kakilau absence na yo ya mbala oyo eleki motuya nzembo nini nga na emba mpo yokanga imawa kokende te kozonga te akadie wana siko ya Luzaya dio siko tozobongisa mpe susu ya boss mams eza na nzela soki asololi kanga saka jete kote wana bokoyokango. Merci beaucoup, Bissalo, Bernard Bissalo. Yakozwa loba soki bolingo ezali na motema na yo mams oyanga loba nzo esila kala engai na bandaka kolela bolingo kala lelo nakomi na suka nga nake mamse. Babi peut s'asseoir à terre, babi. Et ça, à l'époque, en général, des fois, ouais, Kara a 17 ans d'absence. La Katiamboka, donc, et ça là qui est à faire Takibiso, le lot aux années, la Mboka, Botikato, Saranato, Sepela, par rapport à tout qui est non, on a marre les cas, par rapport à la génération, Zoya, au Bana, le haut, bon, après, ça nous tout passé. Pour Bana, le P, Bazoya, pour bien, Mikolo, Bozo, Sila, Bozo, qui nous ont demandé, Bozo, Sila, par rapport à Bana, Bazoya. Aussi la nette d'année. La musique, na makambo belé belé na baso bazotika biso. Comment les bamise bakei batiki biso. Comment quelques générations et kasi bon nzamba benga mutu na tana ye donc musique pe la ka bongo ta banda kala série ya ba grand franco ezalaka bo bamso azokende bamso remplacer bamso akili ba remplacer mais lelo biso tout toi sur le terrain donc baleki basamsa na bango biso yo kutu to samsa na biso makamuto eleka kitoko ngana obanga te pour voix eza forme eza chant eza forme donc danse eza donc onyoso bawana do monde ba ya na banga utata mutu mote ata buchili baya ngala chao olala na ba olala na banga ata mutu mote boza ba icône blongwana na ta icône même musalo yo ngamoko na yebi poso mikomisa te shusha mutakomisa te ya ona ba shusha mikumisa siko yoso babiku mikumisa na suka to liati eloko mabeza pano yango wana donc baleki ba oya vraiment bravo na musala ba osala mais biso pe tozali kaka po biso photo sala po biso l'air to yaki
tokutaki bato tobenga modèle net batabule bazalaki yango mosolo imba biloko tabule bato bamona mina tabule ozomona donc bango biso photo zala pour bango bazwaka pe mayele ya biso pour bango to batika na musique lobby donc c'est très important relève ezala assuré na baleki baza koya eloko to senga na bango ya mingi discipline basala musala na bosembo oso kimi mbango mingi libaku pe ezala alors libaku na tipo okomate za mawa mingi c'est ça. Merci beaucoup, Général Defao, de Golobela par rapport à Moto Moko Pela Alandi Biso, ba concert Nyonso. Big and Sumbu, nakati ya bien na Suisse. Donc, yé a bebisi bambongo ebele, kobanda na podium, kobanda ti, mboka Nyonso to beti ya kindaki vraiment, Big and Sumbu, yayo yangoyo. Nono Mawete na bien, yayo yangoyo. Nandi so apesa mbote na bien. Jani Sita. Banga Muchuri na kati ya bien mboteno yangoyo et puis na bosanité Julia yawe yangoyo Nzumba Diamant Vert mboteno yangoyo. Merci aussi et je dis aussi merci à Bonama Biala Bonama Biala et Sigozali na pesi mbotenanga Christian babi Christian ADG qui sont famille Majeko Komulumba bango nyonso na pesi bango et pourquoi pas à mon boss PDG Tario Mulongo Choucha Lumière dangola makoleza anzela donc babi Congo ezoya vraiment boyambaka ndenge bomesana ozaza na Choucha Lumière na bino tongi to lobela par rapport à production oya impele ezo proposer yo ozonga osala tournée ya ba province nyonso yo koloba nini soki balance appel ngala lingi na lobela ngote mena lobike pauvre angolano l'air nyonso bobenga ngana seconde naza présent na minute naza présent soko botiku tu air wana nde makamwe matisu nzete l'air nyonso mwana angola kobenga ngana kozwaka munduki na ngana chena lipeka na guerre elo na osala ngwana pour guerre na ngai ali ya kobeta bato masa système ya kosepelisa bato donc souci na ngai ali kake eloko wana soki esalami donc tokozala heureux biso nyonso lokola Choucha lobaka to olia te biso toolesa ye donc nzambe asunga kaka eloko yango ezala. Kamsumvama la maintenance et je te dis merci à toi Kamsumvama nangina lo balikambo oh il s'est vraiment Choucha il fera le belango par rapport ba rumeur donc bengango vraiment ba rumeur parce que Esaïa a soloté par rapport à makambo Toyoka qui au général des fois on a ba journaliste ba affirmé yango ba landela qui quoi information na source mais partout dans ba réseaux sociaux et pendant qui par rapport à général des fois à Koufi général des fois boy ba musicien ba yembela et ça là qui on déni yo mokotango yoka ki information au moni nouvelle wana nde na koloba ezande biso ba congolais to bosala rapide et loko ne samaka par erreur na Adi Londolé ezaki loko 2017 au moni mbala mususu tozi photo to tina Facebook ezonga te komi après une année photo yango ezongi lisusu alors loko yango ezongaki siko ba congolais loko to kangaka makambo te et tout grave pour les cas 2017. Ngai lo na bakaka Adi Londolé normalement so sale lo kwa bongo il faut longola yango po yo lukaki base na yo. Alors kolinga te batu ba yina ona bezo yo lukaki. So sale lo ko mutalingi yango te olongoli. To mona biloko ne pas Choucha. Ako sale mission so ka moni ke batu ba sepela kite mais mon ke betaki libako akendeke na internet a longoli mission ana foko longolaka. Et là on a aussi un donc bateau tout anaki ngana zana ngapo l'air balo les balo bangana kufi ngana na Choucha donc babo sana kotuna fallait batuna ouais c'est ça to ça l'air balo babongana na Luanda awa na sika mo na Choucha makambo aliwa balekela bisongo sikote po Nzambe moko mtayebi mukolo ekokuka nango bazande précédé bon ngai siko l'air na talaki yango na monika yango ya 2017 et ça lenga passe mais et passe langi yaki pona nini ezwaki ampleur mingi koleka liboso passe langi yalaki wana mais le rôle a pu écouter biso mokolo ngo toki na concert na biso na Sin Africa concert ya Wije concert ya Awa na banga ki eloko te. Merci beaucoup, tu as vraiment cochité. Aussi, ça qui m'a embêté la production, tu as vraiment la OESA, album, notre single, les a vraiment marché. Na marché, tout ça, tout ça, na Mutulanga, le big manager, Jeko, tout ça, na Paris, tout ça, enregistrement, Jeko Ngengi, et puis Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris, tout ça, Moussali Ali, tout ça, donc Kalaming était Gobima, Papi Biba.
le maire de Bomo bango de ba soutenir pour le Congo et Simba. Et puis na côté production tout ça la Anto Bajak, bienvenue Lulendo Lai West dans la banda Christo Kako don na bi ke musali yo Simba mi José Mabila mais pas Yozali ma solo yango Shusha olukaki Shusha ye. Pour banda tout ngaka ndeni nangola Shusha ye yo mi José Mabilama. Wana za ami danga d'enfance donc mutoto betile babili babale e wana mi José Mabilama. Et puis na petit na ye Dani Koko. Tout ça na album on a sali presque 12 chansons sika et puis on reprend de banzembo ya kala net ya tabule imisa tout ya tabule na na sali na sali ba remix donc ya tabule na sali Pongina Maria Chantal Profeta na sali su ya Sosoliso Bitter ya Vie Sakul na sali yango deux chansons ya Vie Ikomo Jojo Mayatu Mayatu nanzembo nini ayi muso na bossa soki na ko rappeler ngo et puis na honorer grand-père Bozi Bozana na Sissi na Ani na honorer na deux chansons na et tout ça na banzembo lokola ba Francis Louya eza na kati banzembo eza tellement ebele ndenge to ke ah bon to chaka 30 wana ya lipo ya sike ya mingi te mais on a reprendre ndeze ebele na mona ki na se défouler na banzembo e kolisa biso nde loko na sali yango wana. OK, merci beaucoup. Jean-Jacques Pagna na Genève, Simon Gomes Bamba na Genève, Jeannot Fouba na Genève, Nene Kisilu na kati ya Genève et Bengo. Mbote na yo yango yo et na Genève mutuni na bosani colonel Freddy Lombwanadio et puis na Lausanne tozana Flori Sala Lydie Sala. Donc qui na bino malé mais na okokisaka batu nyonso po emoni bloko na komo boya ngo po so salika moko boki mutute problème ebandi Detinga bato ba kombola bango te boya ba ke shusha mtalongo libino ma Béatrice Ndaya babi yepe susuna yepe na Lausanne ma Béatrice Ndaya ma meme Spezia Sangi Spezia Sangi ma concert adoré je te salue aussi Miguel Nyemba aussi de la République hein tu continues Antoinette Samba na kati ya Genève soirée na bilo le 28 bolobaki na ozala na hôtel la kabino botinda billet na ya Genève na sepelisa batunga na nga prévisé zali makambutu ezali so bengi na ye wana ya pona bana ya Genève Jean-Jacques Pagna makalate na Suisse et puis na niveau ya Angola awa na robosa te producteur le plus fashion producteur qui a beaucoup d'argent Luzaya de Simba de Jamba Shusha Lumière ya Luanda a te bofanda boabana baonde baleki boabana. Merci beaucoup pour votre contact. Pour vous faire sa contact na ba o bazana posa msusu yo po yembela bango ba boss bazana bango ya ba province baza. Contact ya bien. Pour pesa numéro ya journaliste et à mieux. Pour yo kozonga direct. Pour ça ndo pianga na ba numéro na mingi ya Kenya. Then ndo pesa ba plus 254 et comme mulai. Donc contact nanga ya awa na Luanda eza Shusha. Donc soko Shusha te Luzaya dio. Donc contact nanga ngwana ou bien bobengi boss Mams. Boza contact nanga. Merci beaucoup, merci. Je dis encore ma meilleure vie de moi. On a présenté, on a souhaité ma meilleure vie d'anga. On a soigné la Shusha Lumière, émission na binangwana. Vienanga Yves Bamba, babi image canal 119, babi Bolanda Shusha toujours na CPLA, babi émission au Bolingara les news. La personne Bambote nanga na Yves Mavango canal 119 image, babi CPLA Bolanda toujours Lumière d'Angola na bino yewana ba ono so balinganga. Anton Maeta na pesimbote Kiki Maeta Cynthia Maeta et na pesimbote na Meme Bosana Didier Bosana na Blaise Wawa bambote na ngala ba onyo so balinganga na pesi sous Bilingue Star continue toujours et pourquoi pas na Ricardo gratuit et je dis encore merci nanga ici na boss Mams pardon babi l'espace au PCB sur vraiment pour émission et les cadres qui toko espace moi qui toko to so pema ya boss munene faut sukisa ngo mobimba Shusha Bandela wana za boss boss Mams chango mobimba nango tanga ngo mobimba kasi jolisme faut tanga nyonso wana na bandolo baka Shusha ngo
Bossement, mais c'est jolisme. Okito panda chala, hein, de l'ukapa. Et pourquoi pas, na ba boss na nganya soya kanfufu. Didi kinoa ni mosombi monene ya mabanga. Na pesio bambote et si que zombie. Noa ni mbote ya mingi. Ibrahim Kamba. Mosombi monene ya mabanga atalo. Et puis Joël Luemba. Nanjaji mbote ya mingi esika ozali. Donc bato nyonso basalaka ba diamant na pesi bino mbote ya mingi bo décourager kate musali ya kita mata bino fo bozalaka po biso tozala musali ali kita mata boss camps yawe yango. Merci Rodrigo Maemba, merci Rodrigo Moussambaki et merci aussi à Zitolié, beau papa Feti, boss nangai du Susu, Tudilu, Tudilu, boss nangai Moko, Paolo, Tidul de moi et pourquoi pas à Serge Kataki Bokolo, tous on a vraiment un mot de la fin, mot de la fin, Ezagaka, Serge Tata Kibokolo, voilà mot de la fin. Et Tobo Sanipete, Muninga producteur, Mususu, Paulo Tidulu, Mboteno Yango, Yopo, Toko Alen différent à yote. Yopo sa producteur, Mboteno Yango, Salamsano Kitoko, Zozaika obligé, Topé Sambote. Bon, tu regrettes kaka, mariage no bengi bisote, ou benka ba choucha baye, mais ça a un problème te. Obo Sala Bandikono ba Congo te, et ça très important, Paulo Tidulu. La PC Mbotena Miguel Phillips. Nakati ya Julisma mboteno ya mingi yango yo et moto na bosani te na niveau ya Belgique nani na bosani te na Suisse Julia Paola na bosani yo te yo yango yo na linga na sala faute Julia Paola na bosani yo te na niveau ya Belgique Lievin Ganche kapita ya yo yango yo Clara de Bruxelles kitoko boutique ya munene makambutu bokoluka bayoji bokuta kuna na Bruxelles Clara Bruxelles ganga wa ganga na Bruxelles nani so na bosani ya na bosani Charlotte Makese et puis Pauline Makese ma nièce bangono so pesi bango mbote Odette pe yango ye ozala ona bosani Odette na mama Odette toliate Maman Odette toliate Olga de Bruxelles babi Olga Mokonza Kabelo na Londres na pesa mbote na la bonne Mangangu bébé Sendumuna seke Mokonza Borsalino Estache seke yawe yangoyo Brice Pangi mbote no yangoyo baza tellement ebele mais na Suisse mutranga na bossa na ezali Joe Mobiala politique d'ouverture na kati ya Neuchâtel mboteno yango na bosani yo te pi Oscar le beau fantasme mboteno yango yo en tout cas pour lelo ba ona bosani balimbisanga bimission ezala ngo ebele bobima kaka mais ba ona bosani boye ba rechoucha mtalongo libina. Merci beaucoup. Comme on a souka, à lumière d'Angola et Pena Télé, mon chinois, vous comprenez car cause à en général des fois ils ont un sur la team à cité donc ils ont un bénéfice pour PC Bima. Merci Philippe Plein. Bon mon ibino monde na Philippe Plein hein. On peut chana landé na Zara côté na Kimi Makasi na Kena Ngampanti. Merci l'ingénieur bravo, merci na ba honneur sur ba émission na bino, émission qu'on se le dit Tolobeli, to moni ndengeni to présenter bino maramunyo et les quatre niveau Angola par rapport à tourner papa qui ko sala et l'équipe toujours qui te commercial nous a de Simba LNS Pro ba bio effacer les tableaux au kanisi son monoko merci ton 10 000 na CP4 au kanina son monoko na bisango ingénieur bravo na personne de ba gros bisous na souhaiter ba bonne fête nanga ba meilleur vœu na ba honneur sur ba lingara général des fois ba honneur sur ba lingara social lumière ya ngo mon tozu ba dédicace belé au même ba mbote be to pesibino parce que toza na temps ba fête on se retrouve ciao bye loba soki bolingo ezali na motema na yo oyanga motema esila ngambo engai na bandaka kolela bolingo kala lelo nakomi na suka nganake yai boss mapse nganake nakozonga nsima te boss nganake weleki yo ngayo wana ngoboyo kwa siba mikolo boki mate bozalaka wana oza choucha lumière te choucha choucha yo namona kinoka na mot scolaire po yo za muta bolingo ebele yo funa kinoka na mot scolaire amour scolaire oina zonga ndambu bongo choucha nanga na banzi yo lumière ye ngai motema mozoki
lisolo tosololaki na luto etikali elembo na motema he basaza eleki mikolo repusani shusha lobi ozongi na ngola yokangi bisakano nyonso yokei na Luanda okoma no kovanda pa boss Mams. Merci beaucoup, mon pasteur Guy Kabila, fou de Jésus. Merci, Val.